entier, tous ceux qui sont connectés en direct et qui écoutent par l'internet dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de tout notre cœur pour ce temps de la grâce, de préparation, connaissant de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu pour écouter sa sainte et précieuse parole de bouche mandatée, autorisée à parler. Je crois que c'est notre prière à tous. Que le Dieu tout-puissant continue à bénir le porteur de sa parole, le fortifie et accorde à sa voix qui donne le salut tout ce dont il a besoin. Nous ne manquons pas de nourriture spirituelle. Et nous-mêmes, dans ce temps difficile, nous pouvons encore avoir des réunions kosangana na lingomba bisika nyonso epai nyonso liloba oyo ekoyokama Nzambe apambola bino na lolenge moko ekeseni tika ete nkolo ye moko asilisa musala na ye ya luisiko oyo abandaki abenga oyo na suka abima na lolenge na ye ya nguya mpe akokisa eloba na ye liboso tobondela na ngai kotanga likomi moko na Luc chapitre 11 banda na verset ya yambo mpe na 11. Luc chapitre 11 1 au verset 13. Na verset ya yambo ti na verset ya zomi na misato. Yesu azalaki kobondela na esika moko wana ye asukisaki moko ya bayekoli na alobi Nkolo lakisa biso ndenge ya kobondela lokola Jean mpe alakisaki na bayekoli na ye mpe ayebisi bango tangu bino bozali kobondela boloba Tata, tika ete kombo na yo ebulisama, tika ete bokonzi na yo eya, pesa biso lipa na yo oyo ya malamu mukolo na mukolo, pe limbisa biso masumu na biso, pone ete biso pe tozali kolimbisa ba oyo nyonso basali biso mabe. Pe mema biso na tikete na tinete tokoka kokwea te na komekama. Pe alobi lisusu na nyango kati na bino akepa ya moninga na ye na butu pe ayebisi kamaradi na ngai salisa ngai pesa ngai mapa misatu ponete ndeko na ngai ba kamaradi na ngai moko ayaki kotala ngai uti na mobembo pe nazana eloko kopesa ete pe oyo wawuti na ndako na lobi na kati ya ndako na ebi tika kotungisa ngai ndako esekangami na fungola pe bana na nga basi bazali kolala nakoki kotelema te mpona napesa yo nazali koyebisa yo ata ye azalaki kamarade na ye alingaki kopesa ye te kofungola akopesa posa na ye te kasi wana ye akufungola pe akopesa ye nyonso oyo azali na posa na yango mpona ete ndeko azalaki na eliko kowumela na kosenga ye pe nazali koyebisa bino bosenga pe bakopesa bino boluka pe bokozwa bobeta pe bakofungola bino mpona ete oyo azali kosenga bapesaka ye oyo azali koluka azwaka pe oyo azali kobeta bafungolelaka ye ndako. Epai nini kati na bino tata moko wana mwana na ye azali kosenga ye lipa ye akopesa ye libanga to soki bape asengi bisi ye akozwa nyoka apesi ye to
oyo nyama aswaka makasi babengi scorpion apesa mwana na ye. Kasi soki bino bozali bato na motema mabe boyebi kopesa na bana na bino biloko malamu koleka boni tata kowuta na likolo akopesa molimo santu na ba oyo nyonso bazali kosenga ye. Ti awa liloba oyo ya bule ya Nzambe na verse ya yambo totangi ezalaki na moyekoli moko ayebisi Yesu lakisa biso ndenge ya kobondela oyo lisenga oyo ya disciple oyo ezali pe posa na bato nyonso ponete soki tokobondela te tokokoma te epai tokende toloba ete nkolo salisa biso lakisa biso ndenge ya kobondela mpe sikoyo tokobondela. Tata na biso ozali na likolo na motema oyo ebukani tozali kotalela yo epai nini elobiko na biso ezali kowuta tozali kotalela yo mpe tozali kopesa yo merci mpona bosembo na yo oyo biso tozwi topesi yo merci na motema na biso mobimba mpona ete yo mpona biso liboso ete mokili emonisama biso tozali ba oyo bazali kati na lingomba na yo yo somi na makila lingomba ya balongi yo zali molamu mingi kati na Yesu Kristo yo omimonisi na biso yo zali Nzambe na moko na biso olo lelo tozala na posa tokoka komona yo mpe tobika yo kobika makambo oyo na lobiko pambola mpe lendisa mowumbu mosali na yo ya sembo esala lokola ete akoka kosolola na biso wana atondi na Molimo Santu pambola apepesa pikiliki na bandeko nyonso basi mpe mibali na mokili mobimba mpe pesa bango nyonso oyo baza nango posa mpona ete tokoka kokoma na esika oyo tozali kokende. Nzambe oyo azali na likolo tika ete kombo na yo ebulisama tika ete bokonzi na yo eya mpe mokano na yo oyo ya bule ekoka kosalama na bomoi na biso nyonso na kombo na bule Yesu tobondeli boye amen. Ngai mpe ndeko Frank nazali kopesa bino mbote kouta na motema mobimba mpe tozali kozongisa matondi na nkolo na ntina ete tokoki kozala na balisanga ya ndenge boye mpe wana elandami na mokili mobimba. Ndeko Baonga atangeli biso liloba moko ezali na nguya makasi tokozongela na yango lisusu nsima kasi kotalelaka ntango tozali kobika wana biso nyonso tozali kolanda tozali kolanda makambo ezali koleka na mokili. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce serait mieux de ne rien dire. On peut dire la chose suivante, que la fin de toute chose très rapprochée et que tout ce qui se passe maintenant montre vraiment que c'est la fin des temps, que ce soit le changement climatique, toutes les autres choses qui se passent. Qui aurait pensé qu'en un seul jour, plus de 37 degrés
mokili ekomaki na 37 degré koleka na moi mpe mikolo mibale ye ekiti na se vraiment na 13 degré. Oyo lolenge ya bokeseni oyo ya tangu kaka na mikolo mibale mpe nsima na manso nouvelle internationale. Tozali koyoka basango eza koleka na mokili. Il y a la sécheresse. Kokauka ezali koya. En même temps, il y a des inondations. Bikote mosusu ba mai ezali kozinda. Ba mai yo minene ezali koya lisusu ma minene. Il a déjà été dit. Pe yango elobamaki deja. Combien de villes boni bamboka kala mingi te sous l'eau. Ekodindama na se na mai. Ezalaka kote tomoyokaka tina na Venise me bamboka ebele bandeko basi mibali pe basi pas d'autre choix tozali na eloko mosusu te ete tokoka kobika na lolenge moko ya malamu kasi tokoka kotala biso na biso pe matoi na biso koka koyoka ce que le Seigneur a dit. Tokoka koyoka tososola nini nkolo azali koloba na biso babaki ete ntango bokomona makambo nyonso ezali kokoma mpe nkolo na biso soki alobaki yango avant son retour, liboso ya bozongi na ye, la condition du monde sera telle qu'elle a été dans les jours de Sodome. Condition ya mokili ekozala lolenge moko ezalaki na ntango na Sodome na Gomorre. Ne même pas tokolinga kutu te tokoka koloba makambo oyo eza bazalaki kobika me na pasi nyonso na motema tokoki koloba ete de la réclame et de la publicité. Soki bazali kosala ba publicité na bango pour la famille et le mariage. Pona mabala. Pourquoi pona nini font-ils des publicités pour des choses qui n'ont pas directement leur place? Pona ni bazali kosala ba publicité te na makambo oyo ezali na bomo oyo ezali kolanda na biso te. Pe na suka on écoute dans les nouvelles. Toza kolanda na en Israël, même kuna na Israël, un drapeau basali drapeau moko arc-en-ciel a été accroché au mât. Pe basali elonge nini arc-en-ciel kuna na Israël, arc-en-ciel pour démontrer la diversité des sphères sexuelles. Ndenge nini bato bakoki kobala na ndenge balingi. Et bien mes frères et sœurs, ndeko mibali pe basi. C'est incompréhensible. Ezali ndenge ya kososola ngo ezali te. Des réclamations, des réclames pardon et des publicités pour toutes sortes de bazali kosala makelele mingi pona makambo wana. Kasi biloko wana ezali na tina moko te na ndenge tozali kobika. Nous ne voulons pas juger. Kasi biso tolingi kosambisa te. Ça fait que ezali ete nous faire mal. Kaka kosala biso mabe. Et cela nous rappelle les paroles de notre Seigneur. Pe yango ezali kozongisa biso tokoka kososola maloba nkolo na biso. Ce que nous devons nous redresser quand nous voyons ces choses. Wala bete botombola mitu na bino tango bokomona makambo oyo. Car nous savons que notre rédemption est proche. Pembeni. Que notre rédemption est proche. Nous sommes wane lembo ete lisiko na biso ekomi pembeni pe tozali kozongisa matondi na Nzambe. Tozali kojuge bango te. Mutu na mutu akoki kosala oyo ye alingi pe andima oyo amoni akoki kondima. Ce qui est écrit dans la Bible. Kasi oyo ekomami na Biblia epesami kaka na ba oyo bazali kondima ya solo. O bazali kondima oyo ekomami na kati na Biblia pe bazali kondima yango pona bango mei pe bazali kondima biloko oyo pe bazali kotia yango na musala. Kasi on regarde quand on passe à l'autre côté. Kasi tangu tozali kotala na loboko mususu précieuse Bible oyo Biblia oyo ya bule est disponible dans 704 balimboli yango mwe na 704 langues na mokili mobimba dans tous les dialectes na minoko nyonso
na minoko ebele bisika nyonso balimboli Biblia mutu moko takoki koloba ete ngai nayebi te nini ekomami na kati na Biblia mpe kotalelaka suka nyonso na pasi nyonso tokoki koloba deja wana kokota na lingomba ya ebandeli bato ebele babungaki moko na moko azalaki kopesa likomi na ndenge na ye kotatola yango mpe nsima na manso on regarde dans les 6 premiers tozali kotala na ba 6 premiers siècles nsima na Yesu Kristo tout ce qui s'est passé ensuite, oyo nyonso elekaki que ce soit avec Polycarpe, ezala ata na que ce Polycarpe soit avec Irénémon et ata na Irémon ou bien Irénos ata na Martin. Volontairement, je ne dis pas tokoki koloba te Saint-Martin te mpona ete biso tondimaka te na basantu, mais seulement au Saint Dieu. toyebi kaka Nzambe moko nde azali bule. Tous ces hommes bato oyo nyonso mpe bango mateya nyonso bango bateyaki jusqu'à même ti kokoma na concile na Nicée. Et déjà là, ezalaki wana ça commençait, ebandaki deja à apporter des enseignements, bato babandaki kokotisa makambo na ndenge na bango. On fait mal makambo ezali kosala pasi na bana na Israel mpe na Nzambe, kotalaka vraiment oyo bazali koloba ete Nzambe ye azali na bato misato kati na ye, ete tata azali na suka te, mwana aza na suka te, mpe molimo santu ezali na suka te. Lit tout l'Ancien Testament. Pe nyonso oyo azali kotanga na Ancien Testament nyonso akomona ete pai nyonso oyo azali kotanga bilaka nyonso ya malamu. Ngai nakozala tata mpona bango bakozala bana. Ngai nakosala mpona bango oyo ya yambo bilaka oyo nyonso pai mosu ekomami ete yo ozali mwana ngai ya likinda, ngai lelo na boti yo nyonso makambo oyo nyonso ya bule oyo ezali kosalelaka na kotalelaka kobotama ya mosikoli na biso ya mobikwisi na biso. Nzambe kobanda ebandeli ye atatolaki nyonso azalaki nango lokola posa, mpe oyo atangi nyonso na boyokani na kala ayebi ete ezali ata mbala moko te mosakoli to moto oyo ya Nzambe akokaki koloba na tata moko aza na likolo to akokaki kobondela na tata moko na likolo oyo atangi boyokani na kala nyonso ayebi vraiment ya solo mutu moko te n'a parlé d'une deuxième personne. Alobaki na tina oyo mutu ya mibale lokola mwana oyo akokaki kobotama na likolo. Pour moi c'est incompréhensible. Wana ezali makambo eza na mutu te mpe moyen ya koyeba yango eza te, mpe eza na pasi mingi, ezali kopesa pasi mingi. Wana mwango na lobiko ya Nzambe na biso yango esosomalaki te. Mpe verset biblique nyonso bato bapesi ndimbola, bapesi yango ndimbola na ndenge na bango. Ezali na tina nini eke Biblia ekoka kozala na ekomami na 704 langue soki bazali kopesa yango bandimbola na 704 manière, mutu na mutu azali kolimbola yango na ndenge na ye na minoko nyonso.
350 pe tozali na 350 ebongiseli oyo babengi ya bakretien bango nyonso bazali kopesa ndimbola na biblia na lolenge na bango pe moko na moko aza na ndenge na ye ya kondima pe bazali kosala kozongelaka kaka na biblia wana bango bazali na eloko moko te ya boyokani na Nzambe kotalelaka oyo Nzambe alobi na elobane na bule bazali kaka kokotisa malakisi na bango mei wana bakotalelaka kaka biblia tokoki koloba nini na lokuta wana nyonso tozali kobika na ntango oyo dilaka liboso ya bozonge na Yesu Kristo ebongi yango ekokisama oui ekokokisama pe Nzambe ye apesaki bilaka alobaki elaka ete na kotindela bino mosakoli liboso ntango oyo na pasi ya Yawe ekoka kokoma kotalelaka moto na Nzambe azalaki na mokumba ya kozongisa makambo nyonso na ndenge ezalaki na ebandeli kozongisa nyonso pe komema nyonso kozongisa biso na lolenge ya Biblia na ndenge ya bantoma na ndenge ezalaki na lingomba ya ebandeli wana malakisi ya bantoma na kosalelaka bantoma pe nyonso lokola yango ezalaki na lingomba oyo na kala na ntina yango sasa epi na lingomba oyo ya Nzambe na bomoi makambo nyonso fo ezongisama ndenge ezalaki na lingomba ya kala. Ndeko balingami tozali na koyoka soni te mpona ete totanga kombo ya mutu oyo na Nzambe asaleli na ntango na biso na lolenge moko ya kokesene lokola Martin Luther batangaka ye lokola John Wesley, William Goods pe John Smith pe lokola bato wana nyonso batangaka bango ba Calvin pe bato nyonso oyo bamonisamaki bandeko basi mibali pe basi na ntina na yango Nzambe na ntango na biso oyo tindaki na kobengama na mongongo kopesa mokumba mpona ete ye moko akokisa elaka na ye ntango na boyei ya liboso ya Kristo asalaki lolenge ete na liboso ya nyonso alobaki oyo ekokoma pe makambo eleki mayele na mutu ezalaki kolandana sango oyo epesamaki mpona boyei ne ya liboso mwanje Gabriel ayaki pe akitaki pe ayebisaki Zakari pe asololaki na Marie pe makambo koleka mayele na bato ekomaki wana kouta ebandeli ya koyokana ya sika pe lelo oyo tozali kotalela oyo ezali na mutu ya likambo lokola Jean-Baptiste azalaki oyo azalaki kokokisama ya likomi ya Esaïe chapitre 40 na verset 3 mongongo moko ezali kobelela katikati na desert ete bongisa nzela na nkolo bongisa nzela mpona Nzambe na biso. Jean-Baptiste ayebaki solo oyo likomi nini
se référait à son ministère. ezalaki kotalela mukumba na ye pe ezalaki kokokisama na ntango wana. Pas son ministère. Aussi Malachie chapitre 3. Nango na Malachie chapitre 3 verset 1. Voici je vous envoie tala na kotindela bino messager devant mosakoli na ngai liboso na Mais ngai. ici, Kasi awa la grande question. mutuno eleki munene Les scribes, baoyo bazali les kokomakoma pharisiens, bafarisien les sadducéens basadisien avaient dans cette époque bazalaki na ntango wana ndenge na bango ya ils avaient kokanisa. la Torah. Bazalaki na Ils l'ont lu de tout livre leur babengi cœur. Torah to les 5 livres ya Moïse batangaki yango malamu. Ils avaient Kasi aucune moko na révélation bango te azalaki na par l'Esprit de Dieu emoniseli kowuta dans na leur Nzambe lecture. na kotangaka na Ils avaient bango. seulement la lettre morte. Bango bazalaki na likomio ezali na bomoi te, la parole écrite. bazalaki na liloba oyo ekomami. Kasi ebonge te liloba oyo ekomami lele oyo bato ebele baza nango na mokili oyo. Mais Kasi ça ne suffit plus. wana ekoki lisusu te. Lelo oyo Nous sommes reconnaissants tozali pour kopesa matondi na Nzambe mpo na liloba écrite oyo ekomami pour l'Ancien et le Nouveau kotalanaka kondima na ya kala Mais mpe oyo ya bien-aimés, sika. frères et sœurs, Baningami la parole écrite liloba oyo ekomami doit devenir une parole ebongi te koma révélée, liloba une oyo parole emonisami, vivante. liloba oyo ezali na bomoi Parce qu'elle est révélée par le Saint-Esprit. mpo na yango emonisami na nzela ya Molimo Les promesses Santo. sont écrites dans ce livre. Bilaka nyonso ekomami na kati na Bible oyo ibongi te emonisela bino na nzela na Molimo. Nous voulons Na ntina na par la grâce yango de Dieu, et nous biso mpe allons na par la nzela grâce de Dieu, na ngolu na Nzambe leurs accomplissements personnels. tokolakisa bino ndenge nini makomi oyo Revenons à la ekokisami. parole d'introduction. Tozonga na lilobi na likomi oyo totangaki na mutu ya likambo Baumgartner oyo ndeko na biso a baonga lu. atangaki. Et bien-aimés frères, Bandeko balingami mibali pe basi cette parole d'introduction, à cette Oyo. parole d'introduction, na liloba oyo totangi na mutu ya likomi lire avant cette parole d'introduction, un kasi verset nalingaki que kotanga Baumgartner liboso ya likomi oyo ndeko baonga atangaki ngai ntango abengaki ngai na nzela ya singa. Je voudrais que maintenant ce Mpe nalingi verset-là soit sikoyo lu. tokoka kotanga likomi wana na verset Jérémie 16. chapitre 15 verset 16. Jérémie Jérémie chapitre 15 verset 16. na verset 16. Toutes les fois Mbala nyonso que tes ordres yo ont pesi été ngai donnés, j'en ai ba ordre na yo fait ma nourriture. ngai nasalaki yango ezala bilei na Tes ngai instructions mpe ont été mobeko un likomi délice lukonzi oyo opesaki et ngai une ezalaki joie esengo pour mpo na ngai mon cœur. mpo na motema na ngai. Loué soit le Seigneur. Tika ete Remerciez nkolo le Seigneur akumisama de tout. mpe tozongisa matondi na manso na kouta na mitema na biso. Cette parole me Liloba concerne, oyo etali ngai mpenza ça juste à moi. na etaleli vraiment ngai. Ntango nyonso nkolo azali kopesa ngai mibeko na ye nazalaki kosala Tu as ordonné oyo nyonso ce que ye tu as atindaki ngai, commandé, oyo ye ce que asengaki tu ngai, m'as ordonné oyo ye de apesaki faire. ngai lokoma lokola mobeko likonzi mpe nasala yango. Ntango nyonso Que tu as donné une instruction, nkolo yo opesaki ngai lelakisi, je les ai mises en pratique. ngai nazalaki kosalela yango mpe nazalaki kokokisa yango. Chaque ordre, chaque Mobeko instruction nyonso de opesaki ces ngai 15 kotalelaka 15 oyo nkolo alobelaki ngai na monoko na ye boye. Mpe ye moko alobaki na ngai lokola aza kosolola na motu moninga na ye. Mobeko nyonso, mobeko likonzi nyonso ngai nakokisaki mpe nasalaki yango na ntango nyonso. Naza na koyebaka ndenge nini ezali komikitisa, nakokitisaka nyonso koyebaka ete mongongo na Nzambe ntango azali kolobela yo. Bandeko mibali mpe basi okoki kokiyeba te oyo eza na nguya nini ou bien alors quel effet produit lito likambo nini ezali kosala la voix audible de ntango l'Éternel nkolo azali koloba na yo, en moi à aza chaque fois kosolola comme na yo et sainteté et respect.
okoyo moko komona ete esengi okota na kati ya bule moko mosusu ozali lisusu na eloko mosusu te kaka osala oyo ye azali kosenga yo mpona ete liloba na ye deja mongongo na ye ezali kosala yango kati na biso. Ntango natali bambula nyonso eleki otalelaka oyo nkolo apesi biso mibeko mpe apesaki biso mibeko lukonzi mpe alakisi biso nini tokoki kosala mpe nazali koyebisa bino kotalelaka Nzambe na ntango nyonso na kobangaka oyo ya bule ngai nazali kosala oyo nkolo azali kosenga ngai mpe ti lelo oyo oyo mukumba kokende na mboka bokonzi na bokonzi mpona kokende komema sango oyo mpona ete nkolo ye moko nde mutu atindaki yango oloba na monoko na ye mei mukumba oyo nyonso ebandi na 11 juin 1933 wana nkolo apesaki mobeko likonzi oyo mukumba oyo na ndeko na biso Branham akoka komema sango oyo ekozala koprepare boyei ya nkolo ya mibale. Tokozala te ntango nyonso kokota na bozindo ya makambo wana, kasi mosala oyo ezali kosala masasa ipi yango ekokisami kowuta na volonté na Nzambe pona lingomba kokukanaka na boye ya mibale ya Yesu Kristo kolo na biso. Na tina na yango biso tozali kozongisa matondi na Nzambe ete Nzambe na tango oyo na tango na pasi tokoki koloba yango ezala année 2020 to année 2021 ezali bambula oyo mpona bandimi ezali tango oyo tomekamisaki makasi nanu tomekama ndenge wana te tokoki kosala bareunion te lokola bambulu eleki mibeko epesamaki na mokili ete mutu nyonso efalanda yango mpe biso nyonso tozalaki kolela na ntango wana. Et ça, ça y est, ceux qui nous allaient au Kanisa Liloba, Oyo, il y a des Timothée, chapitre 3, verset 7. Pour être un col à Pesebiso, Molimo, il y a Bolembité, Kasi, un esprit de puissance, Molimo Moko Nanguya, il y a Bolingo, il y a correction, il y a Kuzalana discipline. De Timothée 1, verset 7. Dieu n'allait jamais entendre parler du message comme cela est le cas maintenant. Au moins, j'ai été dans 165 pays. 165 pays. Mais maintenant, tous, dans tous les pays, na bamboka nyonso bazali koyoka, bazali kolanda. Nous avons pu faire en sorte que biso tosalaki na lolenge ete nyonso oyo ekokisama mpe tosombaki 1500 ba oyo ba équipement oyo ba appareil oyo na tina ete ata na bamboka oyo yo moyen ya koyoka liloba ezalaki te epai nini bazalaki na ba équipement te biso salaki te ete bango nyonso bakoka koyamba makambo oyo ba équipement oyo ekotindela bango balanda
vraiment les balanda mateya oyo biso tozali kopesa toutes les semaines, tous les mercredis, ezala semaine nyonso, mercredi, samedi, dimanche, chaque semaine na mokili mobimba bana na nzambe bakoki kozala connecté mpe balanda mateya ezali nde na lolenge wana. Ok, mwasi na libala ye azali komibombisa kasi ezali na eloko moko nkolo ye moko akomema lingomba na ye na suka, musala na ye na suka, musala oyo ya liseko. Si souvent nous l'avons chanté, pe lokola biso toyembaka yango mbala mingi, même si je connais pas le chemin, ata ngai nayebi nzela te, le connais, yo oyebi yango, tu connais le temps, yo oyebi tango, ton plan to est déjà mwango na yo esi ebongisama, prêt à être exécuté. pe yango ezali pembeni ete ekoka kokokisama. À la parole d'introduction, Tozongela sasa epi oyo liloba totangaki na mutu ya likambo, pe tokoka kotanga lisusu premier verset na Luc chapitre 11 dès le premier verset, wana kotalaka likomi ya liboso. Luc chapitre 11 na verset 1 à 4. Jésus était en train de prier dans un lieu. Yesu Kristo azalaki kobondela na Et esika moko, lorsqu'il eut terminé, pe wana ye ntango asilisaki, l'un de ses disciples lui moko dit, ya bayekoli na alobi, Seigneur, Kolo, apprends-nous à prier. lakisa biso ndenge ya Comme kosambela Jean lokola aussi l'a Yohani enseigné pe à alakisaki ses disciples. na bayekoli na ye. Faisons une pause ici un moment. Tokoka kotia mwa Apprends-nous kundi à awa, prier. lakisa biso Comme ndenge tokoki Jean kosambela aussi l'a enseigné. lokola pe Jean alakisaki na bayekoli na ye. Frères et sœurs, Bandeko mibali pe basi, ça c'est aussi oyo notre désir. eza pe posa na biso Apprends-nous. ete balakisa biso ndenge nini ya C'est kosambela. ainsi qu'un cantique Yango loyembo moko toyembaka dit, apprends-nous à prier. ete Apprends-nous lakisa biso ndenge ya kobondela, ndenge ya kobondela, que nous puissions venir dans la présence ete tokoka koya na présence na Nzambe dans la prière. na Des kobondela prières na kosenga ye que Dieu peut exaucer, des masenga prières oyo que Dieu Nzambe akoki kozongisa ye yano, ndenge ya kosambela mpe Nzambe apesa ye yano. Lakisa biso ndenge ya kosambela, Apprends-nous, lakisa biso, apprends-nous ta parole. lakisa biso Enseigne-nous ta parole. liloba na yo Apprends-nous dans tous les domaines. na makambo nyonso tosengaka Nzambe yo lakisa biso. Que la prière. Yango ezali kobandala na kosambela mpe biloko nyonso oyo nyonso etali na bomoi na biso eza na kati na losambo. Tina suka tolobaka ete tika ete mokano na oyo esalama na se oyo mpe na lola. Continuons à lire Tokoba kotanga le verset 2. na verset ya mibale. Puis il leur dit, Mpe nsima ayebisi bango, quand vous priez, ntango bino bozali kobondela boloba ete Père, tata, que ton nom tika soit ete kombo na yo sanctifié, ebulisama, que ton règne ete vienne, bokonzi na yo eya, donne-nous pesa notre biso pain lipa na biso oyo ekoki mokolo na mokolo, et pardonne-nous mpe nos limbisa péchés, masumu na biso car nous pardonnons lokola aussi à biso tous tozali ceux kolimbisa qui nous baoyo sont nyonso redevables. baoyo nyonso basali biso Et mabe, conduis-nous, mpe mema biso, conduis-nous. tambwisa biso. Donc, ne nous conduis pas en tentation, mais dans Komema biso na kokweya te, aramique, il est kasi écrit, wana na makomi na kala elobi ete babi ete mema biso na tina ete tokoka kokweya na libebi te. Tika ete kombo na Nkolo ebulisama mpo na liloba na ye. Bandeko mibali mpe basi, dimanche nyonso bato bazali kosambela losambo ya notre tata na biso. Tata na biso azali yo likolo, bazali kotanga yango. Kasi nani nani azali korespecte makambo ezali na kati
ya makambo oyo kouta motema nde mobimba. À qui est-ce que cette prière a vraiment touché le cœur et qui nani yango losambo esimbi motema na ye pe akozali kosalela yango. Notre Père qui est Tata na biso oyo azali na likolo tike kombo na yo sanctifié. ebulisama. Quel est le nom Kombo yango ezali nini? Kombo ya tata qui doit être kombo oyo ebongi na biso tobulisa. Bien, mes frères et sœurs, Bandeko mibali pe basi notre Seigneur kolo na biso a dit, n'est-ce pas, alobaki j'ai révélé ton gaye nom nalakisi à kombo na yo ceux que tu na ba oyo m'as donné yo du pesi monde, ngai bango kati na mokili. du monde. Kati na mokili. Le nom Kombo du Père oyo ya tata est, n'est-ce pas, le nom du Fils. yango nde ezali kombo ya mwana. Déjà comme ça dans le terrestre. Yango nde ezali deja na se oyo ndenge tozali kobika. Kombo ya tata na yo ndenge tata no bazalaki kobenga ye ndenge pe bakobenga yo mwana. Nga kombo na nga Frank po nete papa na ngai kombo ni ezalaki Frank. Et alors quand nous pensons Wana tango biso zali kokanisa le Seigneur dans l'ordre missionnaire na oyo nkolo apesi biso na kotindama na oyo etali libatisi ya lobi ete pesi bango libatisi kati na kombo te kati na kombo ya tata kati na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Pe nsima na maso kosuka kaka wana te. Ensuite passer à l'exécution. Pe kende na oyo esali kosala ko application kokoka kotala na kati na Biblia ndenge nini bato basalelaki mobeko wana ndenge nini basalelaki mobeko wana. Employer ce nom dans lequel Dieu wana Petelo azwaki kombo wana lokola kombo ya tata ya mwana pe kati na Molimo Mosantu na oyo emoniselamelaki ye na kombo oyo na bule pe ya mutuya kombo oyo bandimi nyonso wuta ntango na Pentecote wuta na ebandeli ya lingomba lingomba oyo ya Nouveau Testament bango bazwaki libatisi na tina na yango ete Petelo akwaki koloba bobongola mitema eke moko na bino akwa kozwa libatisi na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Afin que vous receviez na tina ete bokoka kozwa likabo na Molimo Santo. Alors à quoi est-ce que ça sert à ces milliards d'hommes? Et sikoyo etali bato ebele oyo nyonso bazali na ndenge ya coutume na bango baza kosambelaka tata na biso azali likolo boyende na boye boyende na boye bazali koyeba kutu te mokano na Nzambe ezali nini pone ekokisama na bomoi na bango lokola esengami na likolo mpe na se. Me awa ekomami ete kombo na yo ebulisama ete bukonzi na yo eya. Tokoki koloba nini kombo na ye ebulisama pe mokano nesalama na se pe na likolo. Na tina yango biso zali kokanisa bandeko ete nkolo na biso wana kotalelaka losambo oyo kuna na Getsemane ye alakisaki mpona kolakisa biso na lolenge ne biso tokoki kosambela pa oyo ngai nalingi te kasi tika ete mokano no esalama tika ete ngai nasala oyo yo olingi lokola yo olingi. Tokotanga
makumi mwa mingi mibale to misatu oyo ezali kotalela pe mabondeli na Matthieu chapitre 15 na verset 9. Kasi ezali na maloba pamba bango bazali kokumisa ngai pone baza na mateya oyo bato nde bapesi bango. Awa tozali na likebisi moko makasi bazali kobelela ngai pamba bazali kosambela nga pamba mpona ete basali mibeko na bato wana bilakisi na bango. Okokende lingomba na lingomba bango nyonso bazali na malakisi na bango oyo bango moko basali pe mutu ya likambo ya lete eza na ntina moko te, eza na ntina te bazali kobondelaka mabondeli wana ya tata na biso, ezali ntina moko te, ezali na ntina moko te baza kosololaka na makambo etali tata na biso, bakobondelaka tata na biso pone ete pone ete bazwi mibeko na bato yango nde batia yango mateya oyo ya solo na motema ne mobimba alingi kobondela ebongi na ete aloba tika ete mokanono esalama mpe akoki koloba ete fungola ngai ye maloba na yo oyo ekomami na liloba na yo, mpe azali kobondela abi ete memanga na nzela ya molimo na yo na verite nyonso. Bandeko mibali mpe basi, eloko nini elekaki kati na mangomba ekomi nini? Christianisme ekomi nini lelo oyo? Nyonso ebandaki ntango tozali kotala na bambulu oyo eleki ça fait 2000 ans wana lingomba ebandaki oyo nyonso bato ba fabriqué lokola malakisi bapesi yango lokola liboko likonzi na oyo batangi banzambe misato depuis année 325 wela ezalaki pe na bambula 386 Saint-Esprit a été déclaré molimo mosantu tatolaki yango ete ezali moto ya misato mpe na ane 675 nde oyo trinité ekomaki mobeko likonzi na 675 ekomaki vraiment mobeko elakisi ete ezali mpona bango verite moko oyo okoki kokweyisa te, surtout mpona lingomba ya katolike, eza mpona lingomba ya nzambe na bomoi te wana lukuta. Bandeko basi mpe mibali, awa katikati na liloba na bule nyonso ezali ya malamu ekomami na kati na Biblia. Awa badogme eza te, mobeko likonzi eza te, awa ekomami ndenge wana te ete eloko oyo bato basali mpe bapesi yango lokumu ezali kaka oyo Nzambe apesi biso nde eza na Biblia. Tokoki koyeba te tokanisa nini na makambo ezali koleka, surtout na ngai wana oyo etali histoire ya eglise ngai natangi yango mpe nyonso elandani na yango. Les Juifs, pe Bayuda, le peuple d'Israël, wana libota na Israël, n'est-ce pas, ils ne sont pas passés par la vie avec des yeux ouverts. Bakendaki te na misu kotala. Devait dire qu'il vint chez les siens. Kolo akwai kolo ete na ye pai na ba oya ngai kasi ba oya ngai bayambi ngai te. Et ensuite, pe sima na manso la confirmation kokokisama mais tous ceux
qui l'ont reçu. Oyo nyonso Il leur bayambi donna le droit apesi bango de devenir ete bakwa kozwa lokumu ya kozala bana na Nzambe. à ceux qui croient. C'est-à-dire oyo bazali kondima na kombo na ye. Chers frères et Bandeko mibali pe basi. est-ce que c'était encore nécessaire Est-ce que ezalaki susu na tina de lire ya kotanga le Talmud de kokende Jérusalem, kosalaka babuku oyo batalmud kuna na Jérusalem ndenge le basali Talmud de Babylone, le batalmud ya Talmud babilone tous ces écrits makomi wana nyonso à côté de Dieu, ezali musika na Nzambe, ezali koleka musika na Nzambe na Ancien pe Nouveau Testament mpe babete eza na ntina moko te oyo barabe oyo nyonso tu basali eza na ntina moko te de la même manière na lolenge moko avec le christianisme. mpe na lolenge moko na christianisme yango nde elekai na Pour christianisme leur credo, bango nyonso bazali na lolenge na bango ya kokanisa na ndenge ya koteya na ndenge na bango ya kobongisa kondima na bango mpo na nini testament est quelque chose oyo babengi testament ezali eloko oyo ekomi na suka boyokani okoki kobakisa eloko mosusu te na boyokani biso atwali na boyokani ya kala mpe ya suka babengi Ancien mpe Nouveau Testament mpe nsima na manso na koyokana na nsima na apocalypse ya suka na Apocalypse 28 elobami ete na verset 19 oyo nyonso azali koyoka makambo oyo na buku oyo Apocalypse 22 soki ajoute Nzambe akobeta ye na bafleo na ye komeka ata koajoute makanisi na yo te to kolongola na makanisi na Nzambe kotalelaka liloba na ye nani akoki koloba bango nyonso tu bazokami na ndenge bazali koteya liloba oyo ndeko mibali mpe basi na ntango nyonso ezalaki na bandimi oyo ya soko ya solo ebandeli ya makambo mpe na suka na yango yebe te bandimi ya solo bazalaki na ntango nyonso kasi kozongisa ya nyonso ya malakisi nyonso otalaka ndenge nini tozali kobika makambo na Nzambe yango nde epesameli na biso na ntango oyo bato na Nzambe bazalaki na barevelation na kotalelaka oyo etali liloba na Nzambe kasi toloba yango na ntango oyo na ntango na biso ezali baverite ya mike te nde oyo elakisami biso kasi kati na ndeko Branham akoki koloba ete lokola ntoma Paul ye moko ngai nateyi bino toli na Nzambe nyonso kobandela ebandeli mpe suka na oyo ezali basuje nyonso kobanda na kobongola motema de kobandela kozongela Nzambe ba nouvelle naissance libati ya Molimo Santo mpe na makabo na Molimo na oyo etali misala na lingomba ndenge ni kosala kati na lingomba na oyo etali kobala na ndenge basi mibali bakoki kobika nyonso tu ekomami nyonso esi ekomama toza kobenga bosenga ya koyebisa bino ya koyebisa bino mpe bondima yango na mitema na bino tokoki kozala susu na baverset ata moko to mibale so totanga okotanga na Jean chapitre 4 na verset 24 Dieu est esprit. Nzambe azali molimo mpe baoyo bazali kokumisa ye Jean 4:24 mpe baoyo bazali kokumisa ye bakumisa ye na kati na molimo mpe na solo na yango biso ozali koloba iyo Nzambe azali molimo wana mwasi oyo kuna mpe bayotoka mai ayebisaki nkolo tokende kosambela wapesi na ngomba to na Jerusalem mpe eyano ezalaki ete
ya Nzambe azali molimo pe basambeli ya solo bakuba bisambela sambela te kasi oyo ya solo bana na Nzambe oyo ya solo babotami kouta na likolo oyo babotami mbala mibale oyo bayambi molimo na Nzambe pe bayambi bomoi na Nzambe lokola bana basi pe mibali pe basi na se oyo bango bazali na Nzambe lokola tata na bango wana babotami. Amen. Na ndenge ya mibale bazali kozela kobongwana na nzoto na bango ba oyo bazali vraiment kosambela na solo pa ba oyo bazoya kaka dimanche bazoya kaka lolenge wana pe baza kozongelaka makambo moko pe bazongi non. Les vrais adorateurs oyo basambeli ya solo oyo ya solo babiki kolanda na Nzambe otala ete bayebi ndenge nini balimbisi bango ndenge nini Nzambe asombi bango babiki makambo wana pe bandimi yango oyo Nzambe asalelaki bango ko musala na Golgotha bango babiki makambo oyo nyonso Nzambe lolenge Nzambe atie bango na position na bango ya bana na Nzambe. Tata na biso azali likolo nani akoloba na tata wabenga mutu tata ezaka bano ya yo mutu moko te akoki kobenga yo tata kaka oyo yo moko nde oboti. Nani akoki kobenga Nzambe tata kaka oyo selima abotami na nzela ya molimo na Nzambe pe na nzela yango ye abotami sika ye abiki libiko oyo ya lobiko pe azwi ngolu liboso na Nzambe tika ete Nzambe apesa ngolu na ye bandeko mibali pe basi nous appartenions pas aux adorateurs tokoka kozala bisa bato baka kosambela kaka te oyo bapanzani na mokili mobimba na mangomba kasi ozala oyo bazali kosambela ya solo oyo bazali kosambela Nzambe na nzela ya molimo pe katikati ya solo na ye oyo pe oyo ebongi na biso tosolola yango oyo azali kobondela tika ete mokano na yo esalama awa na se oyo ebongi ete ayeba ete nkolo na biso alobaki bilei na ngai ezali kosala mokano ya oyo atindi ngai. Wayo nkolo lakisa biso ndenge ya kobondela Nzambe na ngai nalingi ete na molimo mpe kati na solo nakoka kozongisela yo matoni. Soki tozala likomi mosusu totanga na Hébreu chapitre 4 na verset ya yambo na ntina na yango wana elaka ezali nanu koumela mpona kokota na kimia na ye yango ezali liboso na biso tozala na bobangi na ntina ete moko na biso akoka koya na nsima. Bandeko mibali pe basi oyo ezali lilobe moko ezali na mutu ya makasi ete moko te kati na bino akoka koya te na retard oyo amibongisamaki te mpona boye na Yesu Kristo ya tikala po ekomami ete oyo bazalaki pre bango nde bakotaki na fete ya noce. Tika ete nakoka koyebisa bino kolobela bino na pole nyonso wana sikisiki ndeko Branham
avait vu la amonaki troupe oyo ebele ya bato parfaite. bato Qui bakomi avait atteint le but dans la bato oyo gloire. bakomaki Tous na étaient jeunes. nkembo Il y a une sœur amonaki ndeko moko mwasi ce témoignage, wana ndeko na biso Branham aza kopesa litatoli témoignage. mpe na litatoli Une alobi sœur avait plus de ndeko moko 92 ans. azalaki na 92 ans Alors qu'elle ntango l'avait abatizaki ye ntango andimaki et expérimenté personnellement mpe asali libipi la grâce de Dieu, oui, tout oyo ce que angolu le na Seigneur nzambe na oyo nous a nyonso préparé nzambe abongisela biso en Christ Jésus. kati na kristo Et yesu quand dans la gloire, mpe kuna elle bakutanaki na passait nkembo à côté de frère Branham, elle lui ye a dit, alekaki pembeni na ndeko Branham est-ce que tu alobi peux te rappeler alobi ozoyeba nga lisusu là et là, bisika cela boye est mpe arrivé. bisika boye makambo boye Autrefois, esalamaki j'avais plus de 92 ans. wana nga nazalaki na 92 ans tala lelo ndenge Dans la nakomi fraîcheur de leur bango nyonso bazongaki bilenge bango nyonso bakomaki bilenge awa na psaume 50 90 ans, ça n'a pas d'importance. ozala na 90 ans to 50 eza na ntina moko Nous te serons tous na lisiko biso nyonso fraîcheur tokozonga de bilenge notre jeunesse. amen tokozonga bilenge Ce troupeau, mpe cette troupe, oyo moi, tulukutu ya frère bato Franck, ngai je ndeko l'ai Frank ngai mpe namonaki ya bango cette troupe des rachetés oyo ebulukutu ya bato basombami a été enlevée. bango bamemamaki na lola C'est sûr que vous pouvez na voir. misu na ngai bozomona Je l'ai vu. ngai namonaki bango Bien-aimés frères et sœurs, bandeko mibali mpe basi bokoki koyeba ce te que cela signifie oyo yango ezali kolakisa d'être pris de son corps. kobima na nzoto na yo nabimaki na nzoto na ngai me naza komona ete naza kati na nzoto na ngai me ntango naza kotala nzoto na ngai elali wana me yo moko oza komitina naza libanda ya nzoto na ngai to ndenge nini ngai namoni bile bato wana nyonso tu tulukutu ya bato wana aki entre âge ya 16 17 18 ans tout au plus 20 ans nyonso to bazalaki bilenge bango nyonso bazali na bacouleur ekesani ya suki kasi bango nyonso balataki bilamba ya pembe mpe bayebaki ete sasa yipi oyo enlèvement esalami nga nabiki makambo oyo nyonso mpe nazali kopesa yango litatoli nangi koloba mpo ya nasukisa oyo mosala oyo oyo ezali kosala masasa yi ezali wana te eza te mpo nete kaka bato bayoka kaka makambo nzambe asalaki na oyo elandalaki na frère Branham mpo kaka koyekola te bokoka koyeba mosala na ye ya 11 juin 1933 ya 7 mai 1946 du 20 janvier 1950 baexpérience oyo nyonso to yabikaki kolekaka mayele na bato ne sont pas là pour que nous écoutions qu'il a été ezali wana te mpona biso toyoka ete batindalaki ye mpona kaka boye na boye mpona kolakisa biso boye na yesu makambo ezali makambo ya solo ezali makambo ya solo mpe yango ekokisami na ntango na biso sango malamu oyo ya ebandeli oyo ya bule sango malamu ya lobiko ya nzambe na biso eteyami na mokili mobimba na maboka nyonso na ntina na yango tika ete lelo nayebisa bino baoyo basambeli ya solo oyo nzambe basambeli ya solo nzambe bandeko basi mibali bandeko bateyi tika ete nzambe na nyonso tokoki kosala asala mpo na biso bato oyo babiki libiki ya lobiko na nzambe bakoka koloba ete nzambe lakisa biso ndenge ya kobondela lakisa biso ndenge ya kobondela mpe tika ete mokano na esalama mpe mokano na yo ezali ete basambeli ya solo
basambelaka na nzela na molimo mpe na solo nyonso ezala na malakisi ya libanda te bainterpretation te nyonso tu ya mabe te ezala kati na biso kaka liloba oyo kouti na Nzambe oyo testament oyo ekomami kaka na kati na Biblia yango nde testament na Nzambe pona ete na Nzambe tokoki kozala na biloko tosangisi te mpe na ndimi ete mutu ya likambo oyo ya bule ndeko baongo atangaki na ebandeli ememamaki boye na Nzambe amemi biso na ntina na yango nkolo lakisa biso ndenge akobondela na makambo nyonso tu ya bomoi na biso Nzambe yo lakisa biso tokokisa mokano na yo pona ete biso nyonso tokoka koteyama kouta na Nzambe mpe wana kokokanaka na liloba mpe mokano na Nzambe lokola basambeli ya solo tokoka kosambela Nzambe na molimo mpe kati na sembo kati na ye Nzambe oyo moko kaka ya bule lokumu masanzoli mpona ndenge atindeli biso ministère ya basakoli mpe ya batoma mpona l'Ancien mpe Nouveau Testament mpona ministère ya ndeko na biso Branham mpe mpona oyo Nzambe azali kosala sasa epi na mokili mobimba tika ete mapamboli ya Nzambe na nguya nyonso ezala na bino nyonso evumdela kati na bino evanda kati na bino na kombo na bule ya Yesu Kristo amen. Totelema mpona kosambela. Seigneur notre Dieu, Nzambe tata na biso, nous regardons au trône de la grâce. Tozali kotalela yo uta bokonzi na yo na ngolu. Ne fais jamais de vaines paroles. Yo lobaka makambo pamba te, makambo pamba te. Lelo yo osololi na biso. Et notre prière est, Seigneur, libonde la biso ete nkolo mpe solosolo kutozali koloba na yo lakisa biso ndenge akobondela pesa biso nyonso ngolu pambola oyo tuli kutu ya bato ya bazali balongi bulisa biso mpe mema biso na suka mpe mokano no ekokisama mpe tozopesa matondi tozongisa matondi mbala moko mpona mosala oyo osalelaki biso na kosomba biso mpona makila oyo ya koyoka na sika mpona liloba na bule mpe topesi yo matondi mpona molimo sante oyo ezali komema biso na verite nyonso nazali koloba ngo lisusu na kombo na nkolo bondima na mitema na bino mobimba mpe bokomona mpe bokopambolama na mapamboli nyonso oyo Nzambe apesi biso katikati na Kristo Yesu ti tango tokosukisa manso mpe kobongwana ya banzoto na biso ntango Yesu Kristo akoya tika ete na mokili mwa Nzambe nkolo na minoko nyonso bamboka nyonso azala na bino nyonso tokotalelaka bandeko nyonso oyo bazali kosala mosala na nkolo na kombo na bule ya Yesu amen.